d'expression et d'opinion. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alinaka na bondelaka elokola bébé ya moi. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balandia Diamant Noir TV, bonjour puis bonsoir na bino bandeko o bozali na biso elongo na kati ya Diamant Noir TV ezali antenne na bino bo se connecter na monaki bokotaki déjà ebele boya bokota peuple congolais tango tozo ba bino que makambo eza minene ezokoma kaka difficile na ezali mboka na biso. Donc c'est connecter, partager vidéo, tia j'aime na yo na kati ya Diamant Noir TV ovanda po oyamba biso, otala biso, oyoka biso, nini oyo tomeme bino na poko na lelo, tozali na invité na biso. Major Ngwanda, breveté d'état-major. Yepe azako bunda pona oezali kaka mboka na biso mama Congo to yambaye peuple congolais de partout balandia Diamant Noir TV. Bonjour Major Ngwanda, bonne santé na yo pe makambo nyonso. Le sac on a maman Gisèle, le sac on a balandi banson ya Diamant Noir TV, le sac on a bana RDC. Tozali na bokolongo no nzoto. Nzambe akila likolo na se na biloko binso apambola bino, apambola mboka na biso RDC. Merci mingi pour l'opportunité au pesa ngai po etenga pe na pesa contribution na ngai pour na mboka na biso. Vraiment, toyambi lelo pona ko répondre penza mingi na mituna na biso, mituna ya peuple congolais concernant situation ya mboka na biso lelo. Ba congolais bazolanda yo ba koti ba raelis bazawana ba koti déjà ebele Congo mabela ba koko vraiment beau partager vidéo Joseph Yende beau partager. Vous avez belé beau koti déjà elongo na biso luta beau partager vidéo kakelo ka liboso yango wana pambale lo vidéo beau partager beau fandi boyo ka Major Ngwanda na boke binyoso parce que tout ça la mituna ebele lelo autre retour na yo tozoza pena na besoin d'explication oyo Major akopesa biso na poko na lilo. Mais avant to banda yango to banda mituna na biso to koyebisa yo Major Ngwanda to aussi kokufela un des grands journalistes ya mboka na biso oyo yo yebi ba congolais ba yebi biso surtout to yebi ye wana zali boso na biso na kombo ya Kasongo Mwemba yamba. À l'époque à Mobutu, à l'époque à Zaïre, azalaki journaliste na Radio France Internationale et aiki kokoma pe responsable et chargé à communication ya Félix Tshisekedi. Tokotu ne pas na yo nino koyi koloba lelo sur ye. Merci mingi maman Gisèle pour na mutuna moyo. Azalaka mon journaliste munene ndingo otu koloba. Nazana estime ya ye personnellement lokola nazaka nango pona ba kulut bande kona biso ba journaliste mususu lokola ba kwele kimpele ba kibambi chitwa na période na bango bazosa fierté ya mboka na biso ezali perte munene pona mboka mama Gisèle pour tout perdre un grand homme, un grand journaliste na taille na ye eloko moko tokosenga kana bande kona biso ba imina journaliste wana ba journaliste de renommée bazali belé ezaka te ke ba ngona tangi wana bazali belé ba former bato basusu ba transmettre connaissance wana na basusu po ete connaissance o bazana ngo misala o basali mai basali ezala epesa mana génération future po ete flambeau et continuer toujours couper là. Alors ben pas maman Gisèle. Vraiment, merci parce que
toyokaki ke na ntango Mobutu azalaki mwa shosho mpenza azalaki mpe kosala makambo ebele yango totuni yo mpena mingi tolingai toyeba mwa moke kote wa ngai nazalaka toujours kotala bato na côté positif na bango moni mama Gisèle moto moko na moko awa ose aza na côté ya malamu na côté ya mabe. Oui. La seule personne moto oyo abotamaki na mokili oyo à vivre à kufi pas circuit sans qu'à commettre un seul péché ezali bobe Jésus-Christ. Le reste ya bato bazana malamu na bango na bazana malamu na bango na mabe na bango. Et surtout dans le cas de Moussala, il y a des journalistes. Bazali, se distinguer, Bazali, belé militaire. Il y a se distinguer à ça qui honneur. Et ça, qu'on représenter Mboka Nabiso, na radio, à niveau international, c'est une fierté pour Mboka. Oui, oui. Bazali rigoureux pour sélectionner Bato. Pour travailler na bango. Alors, Azala qui fierté Mboka Nabiso, à représenter Mboka Nabiso. Les lettres père d'ailleurs, il y a une exhortation en et pas batikali dans la bomoi. Constituer bibliothèque. Transmettre connaissance wana, former bato basusu pour être lobby à travers former tout le monde à bango. Balandi diamano bazara somo réaliste abia zaki ko pesa ba formation ezaki ko bangisa Mobutu et Mobutu azaki ko kata RFI. Ah, donc vraiment dès que lobby bato ya mayele boye mayele na bango esengeli bapesaka biso baleki to biso bana oyo totikali to continuer peza mosala biso diamano activé pe te présenter ka ba condoléances na famille na ye oyo bazali kolela tolela na ba o bazolela pe ba o bakufa na mokona lelo Major Ngwanda tokoti makambo ezali konginda pena na kati ya RDC oyo biso na yo na mokolo ya lobby tomoni président Lorenzo Oya Yangola aye na RDC pona kaka likambo ya agression rwandaise et toyoki pe lisusu na matoi ke Kenya tape azokende kuna oyo ya Kenya. Major Ngwanda biso kaka totunaka mituna pona yo est-ce que na mokola lelo eza nécessaire ti na moment oyo RDC tokoba kaka na oyo ezali ba négociation politique pona kobute ba Rwandais dehors? Merci pour la mutuna mona maman Gisèle nasila déjà kolobana shona yo que biso bana RDC va se confier na mutu moko te va s'appuyer na organisation mon côté va s'appuyer na mboka moko te pona nini po ete mboka na biso ezali na bato bazuluka kopier maenzambe apesa biso na ngolu na ye na pesaka toujours ndakisa ya bana Israël na kati ya liloba nzambe omoni na 1885 bakabolaka mokili et bayeba maeba na RDC basala na 1959 bayebi changer stratégie au lieu que baya bango moko physiquement pour être basala maeba do sala balingi ba vivre te maeba ba vivaka na 1959 pour pas perdre bateau. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Changer la stratégie. Bazo utiliser bateau bazana na poste local la biso moko. Pour nani? Pour baebi un jour RDC côté lema. Tango côté lema, ils ont quoi nous côté lema. Tango manako écraser bango bazana bango musika bazo kotala. Et que ça sikoyo biso na ba entre biso africain. Ndango bazo sala. Mais bazo wana te po ba pesa biso ba libérer biso. Na stipena na sa déjà koloba epa na yo. Oko kenete pa bourreau na yo po bourreau na yo atika yo. Bana Israël ba kenete te pa pharaon. Yo ko tika biso te to kende. Te malgré nzamba stali makamu ici. Ba libérer bango ba kei. Mais pharaon na armée balandaka toujours bana Israël. Alors tokoki ko compter na bato ya libanda te moto moko taza na libanda
mboka moko tazana eza koya po epesa peuple congolais liberté po ete bazwi na yango biso moko naloba déjà mbala na mbala biso il faut topesa confiance epa nzambe mokeli biso moko tozwa ba action esika tozali po ete tosapproprier avenir ya mboka na biso bandeko na ngai ya RDC esengeli batika ko makaba eske Amérique azoloba nini Belgique azoloba nini France azoloba nini Angleterre azoloba nini Allemagne azoloba nini bango eloko bazokalisa eza moko baya bazwa oyo eza na RDC bakela bakoyiba baza na susi te babongisa mboka mpona congolais ye moko il faut penser na mboka na ye azwa action na mboka na ye donc ekozala Kenyatta koya ekozala Lorenzo bango bazwa te po situation ya Congo échanger non Congo situation ya mboka na biso ekochanger tango parce que nzambe na biso toujours constituer majorité mokili mobimba bakoki kose ligue bayokani bazwi ba stratégie contre RDC mais soki biso RDC to s'appuyer sur nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso tokolonga bakoka biso te par exemple ezali ebele mais ezali nde biso to décider que totika nzambe mokeli ya likolo na se a régner sur biso moto moko na moko chaque congolais esika azali ça ne coûte rien bako forcer yo te yo na ndako na yo esika ozali mais benga tata na yo oyo akela likolo na se solola na ye ezali lisolo entre papa na mwana loba na ye tata mais basali complot contre mboko oyo opesa biso mokili mobimba bayokani contre biso baleki biso na makasi mais baleki yo te miso na biso epa na yo reye sur biso reye sur mboka na biso soki bakongolais ebele basali yango mama Gisèle nzambe mokili ye nde akokonte voi ngo kozala konte na bato te mpo batriche akoyeba abi bakongolais balingi ke ngai na reye nakonza bango alors ye ayebi bato oyo ye akopona mpo bakonza mboka na biso mais tant que toza miso epai ya bato oyo baza libanda bapays telle personne baindividu baorganisation ekoumela esengeli peuple congolais akomana mpo oyo ke aganga d'une manière authentique ça veut dire asambela d'une manière authentique po ete nzambe akela likolo na se intervenir au lieu que totiaka miso na biso likolo ya songolo pakala azoya songolo wana azokoya solution ekouta kuna te parce que au moment où nous parlons mabele oyo barebele baagresseur bazwi eza toujours occupé na bango malobe pana mama Gisèle vraiment makambo olobi wana mpo biso toyoki babotoli ndamu me tokokoma wana tokotourne epai na yo lelo yo ozali mpe moko ya peuple congolais oyo azoloba likambo mingi ya baccord ke Félix aza nango na Kagame mais biso tolandi Patrick Muyaya au nom ya gouvernement alobi que Félix Tshisekedi aza na accord moko te oyo ezali kolie ye na Rwanda nini oyo okoki koloba na nyonso wana Maman Gisèle, d'abord, toi, na show no mususu na toi, il faut pas t'aller bien. Porte-parole. Parce que bon, porte-parole, nous allons expliquer yo. Ce qui est là que je bien mon connaît, ezali eloko yo et outi pas Félix Yemoko. Il y a qu'on décider à l'obeloko sans que et outa fait soit chef du gouvernement parce que ce qui réunit le gouvernement salami, ceux qui président le premier ministre, compte rendu, il faut le bamanaï d'abord à approuver, à modifier, à ajouter. Ceux qui le président, c'est la même chose. Donc, dans le cas d'espèce, c'est ça, Félix, il n'y a aucun dialogue. Mais, les Rwandais, les Batami, les Kotaki secret, les Kotaka na Congo, tango tsike dia zaki na akomi kokamba Congo. Sali ke zaki boyo ka zaki te ba Rwanda ba koti ba armée Rwanda ba kota gabo. Yo vous vous rappellerez ba buma même na ba leader FDLR na est. Donc les loyo
Rwanda a exploité or dans mboka na biso. Donc a décidé que Rwanda la mouika na tonga yeka ba moko ki akoti abandi ko exploiter or na biso maman disait c'est normal. Mais dans les mboka ezana mokozité omoni bakweko ko sabato ezala Kagame Museveni Tshisekedi bakweko tromper bateau mais bako kosa nzambe akira likolo na sebelo ko biso terre ngai na saka disons na loba toujours basé sur ba fait comme ça analyse ba fait ba action ce qu'il est là Tshisekedi azana pouvoir Félix na loba no déjà que mokolo ba action na loba no action mi balé aminene tant que ya sali angote yinda zo diriger Congo te zali bato basusu ne bazo konza na loba kana que mokolo na komona Tshisekedi akangisi Kabila Kanambe pardon Kanambe elinyo loba que abandi kozwa contrôle ya mboka ya mibale soka zongisi bapayo batondi na armée na biso epai na bango donc biloko mibale wana soka asali yango te azokonza mboka te alors ezali te ke Rwanda koko ya akoti na Congo abandi ko exploiter or sans autorisation à Félix parce que yende azokonza mboka alors yende bazokonza na bango na Rwandais c'est particulièrement na Kagame akoki konie lelo mais ayeba que bato oyo ya azoko azana bango wana na kopesa image nini omoni bato musu basakara banyoka azozwa nyoka venimeux azosakara nanga azolakisa bato musu tomona pena na télévision azosa bakangi bokpa nyoka ya resu epe akufi sur le champ okosakara nyoka te surtout aza venimeux so sakani na ye akoswa yo yango nde soka akontinue kaka nzela wana kokosa eza eloko mosusu mais nzambe aza mwinda donc so tolandi malamu pate muya yakosi biso peuple congolais donc baaccord ezali en tout cas soki yo azoloba il faut monaka toujours l'opposé ya oyo azoloba okokroire moto wana na mokolo moko te parce que ezali azokofonctionne na bato babukaka lokuta ka ndenge bazopema alors bato moto azobuka lokuta loka ndenge azopema yo otia confiance na ye te alors mama Gisèle baaccord awanga na lelo mais siko question wana tunika ya moko wana donc Rwanda a décidé Kagame a décidé kaka ayeka bomba kwa kotia bale exploiter mais soki awanga ni wana ki accord exacte mais ba accord oyo Kanambe a signé na Kagame. Par exemple, service de renseignement, il y a Rwanda. Na armée na bazoko sur bangone bazoko assurer frontière ya mboka na biso. Na landaki na nanango na un éminent professeur na biso. Ya zolo bango. Mais lelo et puis je crois vraiment tu banane motasira nino wana au passage azo tuna ye que yo zo kene ko signer accord bon accord autorisé Rwanda armée rwandaise service de renseignement rwandais ezako ko kengele ba frontière na biso nyonso pour nani ya annuler ngote parce que ce qui est arbi a signé accord mais accord wana etikali en vigueur pour nani motu ndena utoroba que nzambe ya se azali nzambe ya lokuta azali tata yango le père ya mensonge le vrai Dieu azali Dieu à lumière omoni maman Gisèle ata molili eza ndenge nini les ténèbres ce qui représente le mensonge soko zukaka alimeti ya muke au périsi alimeti wana ko éclairer molili basala nyonso oyo bazoloba bakozala rattraper d'une manière spectaculaire, mais vous allez humilier. Pourquoi ça peuple congolais? Nous avons eu à maman Gisèle. Et là, je suis mingi. Bah continuer à ça. Donc ils en ont accord pour namoni
bandeko na bakor oyo lobi ke soki Kabila asignaki avant donc soki Félix azalaki na kati ya bakor wana te fallait ye annule bakor wana nyonso to ezosalema annule po alakisa ke ye azokokonza te jusqu'à preuve du contraire depuis kako na action nyonso azopose ye azodirige mboka te non un chef de l'état maman disait mais ndenge oza wana soki lelo banome yo na so peuple congolais va voter yo so kokoti oyebi déjà maizo le kana Congo oyebi makamaizo le kana est mboka oyebi ke mboka armée toni na bapaya yo ka ningo za wana oza mokonzi mboka yo kotika te ke basoda bandeko na yo bakene na bituma na bapaya na kati yo kosala ngote pendant 4 ans osa eloko moko te c'est ce que ça veut dire pe baso ko occuper ba position minene na ba nomination nyonso bazali ezala na gouvernement na ba entreprise à l'état bazali ba institution bazali pe na ba poste clé mais na mboka nini que a supposé na situation zo le kana na Ukraine lelo oui mais yo komona na armée ya Ukraine to ya Russie ba ressortissant en vice versa ba na armée na bango mais ils en a Congo maman Gisèle eloko wana bana ya RDC et sengeli to comprendre que to s'appuyer na vrai Dieu pe na biso moko to za ba action pour tous auto approprier avenir ya mboka na biso so to sali yango te to koza toujours kokozama na bato basusu maloba pa na tozolanda pena na bokebi nyonso surtout ki etango ozoba mamba mboka mpona bakor oyo ezosalema na kati ya mboka ndenge bango balobi eza te mais biso tozomona makambo mosusu epuis yango tolingaka bino bato mayele bopesaka biso surtout yo ozali major brevetat d'état major oyebi pena mingi na makambo oyo etali armée wana peuple congolais azokota na biso elongo mama kiboza na biso tozomona bino botia ba j'aime so koti na émission j'aime s'il vous plaît tozosenga bino kaka ba j'aime ebele po makambo major alobaka eza matata mpona mambo etali mboka donc j'aime na yo ezali très important bino bato oyo bolingaka RDC soki olingaka mboka na yo tolandi ke l'état congolais asombi oyo ezali ba arme kasi transporteur aboyi major Ngwanda aboyi kokomisa yango na destination suite ya nini suite ya embargo oyo biso ba congolais toza nango ndenge nini ozomonela likambo yango ya baachat d'armes maman Gisèle na shoro na salo ba déjà nyonso on est na mokio tozali oyo nyonso moto alinga azwa ezala côté positif to côté négatif akozwa oui ngai so bibe yo bazobeta yo na bato mosusu bazonyokola yo sikoso olingi osomba manduki pour se défendre okene pas banani okene pas les mêmes individus oyo ozobundaka na bango mais wana ezali mosala ya punda non okende epai ya bato basusu bao bayinaka oyo bato bazobeta yo nde okosomba meme transport yango okozwa transport moyen de bato bayinaka baennemi na yo mais okende osomba manduki oyo ezali kojustifier échec na bango sur le terrain kosomba manduki lelo mama Gisèle ezali marché oyo ezosala mbongo na mokili ezali marché ya ba milliards soki bango baza na posa mpenza basomba manduki mpe ezala ekoma na Kinshasa wana sans que bato basusu bayeba mais barezo yango ezali mais bango baza balingi na bango wana te bazoluka na justification na échec na bango mama je bakozila te na bamomo nde basenga mais 4 année yango ya Félix 4 ans naloba mpe déjà na show na yo na 4 ans wana mais basi aforme badivision boni ya armée mais basi aforme ebele mais bazolance bapere lelo mais formation esaka combien de mois minimum 6 mois 6 mois alors si il faut tous dire là après 6 mois ou 9 mois
Nesi mandes ko ba troupe ba ya no bunda. Non. Nation opérationnelle on va déjà recruter ba ko sama mais sauf à l'est dans l'est du pays. Pour la ligne nazali contre bande ko bazana STT bazana volonté ko bongisa mboka. Mais ce qui est là Gagame a vu ba Soudan a déjà formé. Oh baza ba iri ba bien ba yeke ba super ba me komisigo. Boké ba kena centre. Bako pour ba former bango. Mais nous avons déjà bien formés. Na est, ils allaient risque. Ceux qui ont pensé que tout ça la formation a bien. Et ça la madame province Moussousou. Oh yo bitumeza ezate. Comme ça bango n'est pas au kindi. Pendant qu'on libère Mboka. Alors ici, tous allés en face. Il y a des corabiso. Na comme qu'on doutait même. Ceux qui s'en aillent. Ils ont ça abisso. Na ko pek sa moto mo ta raisonner. Nani wan? Félix. Ah, oui. Ça veut dire que lobby nake na bani kuluka na tala ba photo na ya kala. Natala. Est-ce que moto pesa azana makira na biso to azana makira na biso te? Pona nini okanisi bon? Parce que ba action so azo poser. Il y a azo supporter beaucoup plus. Ba bazo bon mabiso. Mais maman je disais mais ça ka munene. Omoni Mboka pour après cette illustration moko simple. Pourquoi dans le biningwan? Omoni famille mi balé baza ba voisin. Na côté famille moko azana bana na bitumba pe kuna ba bundi ba bombani. Papa maman ba kufi bana batikali. Voisin o mosusu azui bana pona mawa. Voisin mosusu azui wana pona mawa ezabiso RDC. Azui bango azo allez sa bango ba kene kelasi na bana na ye ensemble. OK. Mais bana oyo bana babani susu ko bulisa bana ya voisin mosusu. Na ba voisin wana ezanga. Na bana bulisa nga. Na famille nanga. Mais na le bino mawat. Na jubino. Mais na bazo ko yako boma na ribota nanga. Mais et plus grave encore, tango biso to lo abi tu me kowe munene to bom to luka to siri sana makamboyo. Nazo mona moko ya mwana nanga. Azana bango. Mais yo kanisa lokoni. Na kanisi na kati ndako na ngai na famille nanga to mona ke mono a trahir biso. Comment yo kozana to zoki bango to zo bango mais yo komi na bango contre biso. C'est ce qui se passe. Parce que nazo comprendre l'action à Félix Cité sur la président de Konabiso hein. Alors déjà que Kagame azali ndekonaye. Alors publiquement alors que ba ya Rwanda baza bato na biso baza bande na biso disons le soi-disant ba ya Mulenge alors bien go et de troisième action à menacer congolais contre pona bango mais maman na mboka na biso tozana bato ba bikolo ndenge na ndenge ya Afrique pe ya mokili na ba bikolo biso ya mokili na ya Afrique bazana RDC ata tribu moko te etungisa ka biso luka likamo na biso kaka bato kaka moko kaka moi bato kaka muka bango nde bayaka toujours kotungisa na RDC. C'est quoi ça au juste? Congolais okoyoka ita ke ça trouble na Uganda toi qui na Burundi ça trouble toi bitumba kuna toi na Rwanda pourquoi toujours kaka bango? C'est là où je dis que nazoko observer ba action azo poser nazo za na doute est-ce que azana makira na biso so azana makira na bango parce que nazoko ma na conclusion na pona ni parce que Kagame akoko lingate moto lokola Mosé deuxième Mosé aza pouvoir soki bango balingate ke yazala wana bazana makambo ba yebi biso yebite malobe pas maman Gisèle. Merci Major Mbanda tolandi na boke binyo surtout Félix Tshisekedi ndenge lobi azosala pona mboka kasi
yo lobi ki mois d'août ekomi soki pena Félix aza makila ba congolais pona oyo ezoleka na mboka biso tolobi boye biso nyonso na ba congolais totala nanu eza video te totala kaka photo bongo Major Ngwanda totuna motuna epai na yo photo oyo peuple congolais nyonso tu ayebi yango. Voilà. Major Ngwanda tali photo malamu biso tokotuna yo boye réaction na yo eza nini komona Félix Tshisekedi na oyo ezali ba Rwandais oyo bazali des hommes orchestre ya Kagame. Maman, je disais trahison, la très haute trahison. Mais il y a un quoi qui a lobby que tu as habitué à Rwanda. Oui. Et bien, on connaît moko porte-parole, il a lobby que tu as habitué. Ministre des Affaires étrangères, a lobby que tu as habitué à Rwanda. Bon, c'est ce que l'analyse analyse a fait. Il y a un lobby que tu as habitué à Rwanda. Que bango agressé biso. Ce que vous avez dit, na bango. Qu'est-ce que c'est? Message ni bazo communiquer. Et ça, un message, mais moi je dis message. Je crois que ça, message mis ça sur la photo. On les a pas analyse nanga. Message à Liboso. Gagame a dit que bon, Kolobana que à mon avis que Tshisekedi Dalinga a dérapé, a échappé dans le contrôle. Allez, à qui ni donc pion dur. Batonaye oya contrôle la ka bokene kuna bo azonga na nzela ou soit message ami balé Félix na zo tinda ngo suko et pas maître naé Kagame ko yebise que non omoni bon moi ma to lo ba wana to lo ba ko la nango te moni te batuno pezo ba oyebi batona confiance bango de na bango ya misato eza bangonde sikoyo ba pion du Rwanda ye maître ya Félix abisi bango bokena kanga photo na ye bonne bisa ba congolais qui biso tu dois toujours contrôler ye akofuka te c'est ça trois messages bango ba tingi na biso mais ezali trahison là OK ndenge toza sikoyo bitumeza entre Ukraine na Russie. Yo Molandi, ya Diamant Noir TV, ya RDC. Yo répondre aux questions devant Nzambe ou akela likolo na se. Pona yo na kati ya motema na yo. Bamona Poutine akangi photo na bateau yo bazana na circuit ya président ya Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vice versa. To président ya Ukraine akangi photo na bateau bazaba proche ba dur ya Poutine. Yo kolobani. Yo mo peut sa réponse hein devant Nzambe akela likolo na se. Nangaité. Est-ce que les loyaux Félix n'a action à poser? Parce que Félix, il est mon quoi que la tribune, il y a Nations Unies. À lobby que Rwanda, tout ça agressé na bango. Nano bitumbe silité. Ma position, il y a bateau, il y a Rwandais sur le terrain, ils ont toujours maintenu. Bitumbe si n'a noté. Alors, yozu kanga photo, na ba homme, donc ba pion dur, il y a régime à Kigali. Mais ça, c'est nino wane ça. Ils ont confusion, ils animent. Na loba déjà pe nation na yo que c'est ndenge na zota la situation kende. Ce qui Félix a metté la pan. Mon collègue on appelle ça la penza que hier a tia mutu likolo. Bon, entre na gaga mo ifa kende. Mo ifa kende. Mais photo wana maman Gisèle et là qui si polele sans l'ombre d'un doute que tozana ennemi ou azana numéro 1 en boka. Parce que ni oazo oaza numéro 1 à RDC, yé aza cause aza na aza ensemble na ba ennemi na biso. C'est ça le message. Yango na zo ba mina metuna. Il faut basta peut-être après ton dire maintenant d'une autre test ADN ya Félix. Parce que moto aza congolais na sang na congolais na zote akoko trahi mboka jusqu'à na niveau na ta la photo wana. Bateau yo
bazali oh namoni muso au Kabila ba ke il y a ba kasala mais anga ministre des Affaires étrangères à Kabila le père bango boss ba sawana parce que moi repère pas sawana bango ba pion dur ya régime à Kigali ba ça et un message fort pour Naïmo Félix et puis pour Batina na peuple congolais mais maman Gisèle omoni bateau bazalaka toujours comment on a le cas que les 15 ans qu'il a du colonacé bateau bazo kanisa que oh bazo sala nzambe mokila zo monate mais il se trompe oh bazo sala et là on a zo ba mona bateau ba telemi wana so qu'il est là bazoa ba komane ba koma devant nzambe wa qu'il a du colonacé ils apprennent à RDC loi naturelle, maman Gisèle ezali. Loi naturelle ezali. Lilobanza mezoloba malédiction. Ezali, on a exemple hébreu dans la parole de Dieu. Loi naturelle ezali. Ce qui est là, n'est pas zoloba siko, yo zolo kanga, est-ce que ezali? Zwa téléphone cellulaire na yo. Boaka ngo likolo. Et osani, et ko tika ko likolo, bali ko prier. Et tu as quoi, Nicolo? Et quoi? Et quoi, Nassi? Maman, je dis, loi naturelle, RDC, Bana Congo, Bakei, na Uganda, te, Bago, Bomsabana, ba Ougandais, Kena Burundi, Bomsa Burundi, Bakena Rwanda, te, Bomsa Rwandais, toi ailleurs. Mais bateau, wana, Oyo, ba Yena, Mboka Nabiso, Mabele RDC, gouvernement, et Pessi Bango Nyonso, formation, et nourrir Bango. Ba komi bato bitumezaki ne pana bango bazo boma na tre bango biso ya maka bango lelo bazui mandoki po ete batani bazo tangisa ba millions ya bana ya RDC makila ba innocent ezoganga tôt ou tard makila wana bakofuta ngo na au centuple à moins que le banzambe kosa Bâtonnet Bakosa Bakosa oh mon oiseau s'aimer. La parole de Dieu dit que il le moissonnera absolument. Oh Bazolona. Et à cause de ça, à cause seulement il y a bien fait à RDC, Bamata Bakita. Ignon ce que ça. Ma belle à RDC et qu'au Sanza Bango. Ma belle. Et qu'au Sanza Bango. Bazo constituer impureté. Ma belle. La RDC. Et que ça n'a pas. Dis-moi d'une autre. Et que ça n'a pas. Parce que, oh, bah, ça, même les bosso et ensemble à solo. Mais comment? Il y a un autre à papaya. Oh, ça, bah, ça. Et que ça n'a pas. Parce que, na où tu peux sa région à Yabo. Tout ça n'a pas tout belé na RDC. Ma nation dengue na dengue. Oh, bah, tu n'as pas. Bicolo dengue na dengue. Jamais na problème na bango. Tout ça qui n'a pas rendu na Congo est belé. Pardon, bah, bangolais. Ouais. Belé. Tu vois conflit moko tena bango mais kaka moi groupe moko boy bangonde bazolingande que exactement que bazolinga bazwa mboka mais bazolinga ba dominer biso tant on a ba longo la RDC mobim biso so tout au long et comment bango oui parce que tant on a zaki na mboka avant ba bitumba ekota ba document ba empire bango et ma tout ça ils ont circulé na ça ba document bango o gagama za simanango na bato na ye ezali suprématie na bango liko na biso ba bantu na ebite bande kwa jamano wa TV na bana RDC so bazoi bango il faut ba o bazana position ya ko expliquer bazo lukateka bazo kaka richesse ozo mona nyonso bazo pesa na gagame Félix a pesi kota zo or kenebo zo coltan salabo a d'autres na terre ce n'est pas ça l'objectif. Objectif ezali ba suprématie na bango ba dominer ba diriger ba dominer sur Bantou. Alors yo c'est ce que ezali wana yo ebi ko ezali Bantou et que yo za na RDC yo sozo zila que lobinde moto mususa yako sala effort pour ba libérer et que ça trop tard pendant que tozo lo ba bango bazo former bana na bango bandeko na bango
biso yango nazoloba mokili mobimba exactement eza fatalité ba mokili nazoloba bien mokili mobimba bakoko yokana contre biso mais soki biso to s'appuyer na nzambe oyo akila likolo na se ya biloko biso na biso moko tozwi ba action eyenge bene na liloba ya nzambe po na pesaka toujours ba exemple ka parole tolingi te tokende libanda tozobaka exemple bana Israël basala soki tosali yango ye nzambe wana oyo asungaka bana Israël akosunga mpe biso po ye ya respectaka toujours ka ba condition soki tosali oyo ya asengi ya kozala wana po intervenir mpona biso maloba mpona mama Gisèle malamu mingi penza epai na yo Major Ngbanda ntango oza koexplike biso lelo mpona mboka tobima na pasi oyo peuple congolais aza nango avant ke tokoba na mituna na biso namonaki ndeko atunaki motuna moko malamu alobi boye ndeko koko banzuzi atuni question moko tozora toujours mpe ya bandeko ntango batuna ezala malamu orépondaka yango abi pourquoi ti lelo bazoconteste te Jeannette Kabila ndenge alobaki Kinyarwanda eza langue na biso po eza langue na biso te biso toyebi yango pourquoi bazoconteste te voilà question ya ndeko merci mpona motuna mona omoni bato oyo tozobundaka na bango o bazolingana na uti olobaka ke objectif na bango ezali suprématie na bango likolo ya bantu soki yo molandi ya diamant noir yo tv pardon non yo congolaise soko oyebi yango te yeba yango garde en intelligence non po permettre yo ke osala nyonso olingi okoki na makoki na yo po odéfendre mboka na yo bango balingi nde ke badomine sur bantu bamoni c'est-à-dire ke bazomona ke nzambe asalaka erreur ke apesa biso oyo toza nango mais nzambe ayebi bango nzambe atalaka mitema ya bato nzambe atalaka libanda te atalaka apparence ya motu te to beauté extérieure non Dieu atalaka motema nzambe ayebi bato oyo balingaka ye na bao balingaka ye te alors ye apesi biso nzambe na ngolu na ye apesi biso mabele bango balingi te ke tozala wana bango ifu baya baokipe yango donc bazolinga nde bakonza biso bazolinga je crois que ndeko na biso ayeba eloko moko peuple asengeli na leader oyo akoguide ye peuple aza lokola banyama bameme baza ensemble il faut baguide bango soki ye azwaki courage wana aloba c'est parce que bato baza na gouvernement bazoba ndenge moko mais ye porte parole ya gouvernement aloba mpe likambo ndenge wana mais bamata bakita mama Gisèle ekozala etumba munene merci les etumba munene merci na yo Major tokotuna toujours epai na yo qu'est-ce que la RDC lelo doit faire face à cette agression de plusieurs pays merci mingi mama Gisèle motuna bayo eza motuna ya motuya okopesanga mwa tango avant nakende na répondre na motuna wana nalingaki nayebisa balandi ya Diamant Noir TV abana RDC que na buku ya Deutéronome chapitre 25 verset 17 à 19 nzambe oyo akela likolo na se alobi que abi souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tout ce qui s'est traîné le dernier, pendant que tu étais là épuisé toi-même. Nzambe, se rappeler Amalek, asalaka contre Bana Israël, attaqué bango par derrière. Verset 19, Nzambe alobi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis, parce que Moïse n'a pas communiqué, dans le livre à Deutéronome, Moïse a zouakango par révélation 2 mois avant Koufa. Et ça, résumé, beaucoup à Deutéronome,
ezoloba makambo ya nzambe na liloba na ye eza makambo ezali na importance monene oke moto abosana yango te ezali testament monene alobi na bango abi me ntango nzambe asili kodelivre bino na baennemi na bino bazali contre bino akopesa bino repos na mboko ye nzambe akopesa bino lokola na étage alobi boye tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ne l'oublie point. Nzambe wa akela likolo na se. Azoloba na bana Israël ke babosana te. Makambo Amalek asali bango. Mais babomi biso plus de 10 millions. Tobosana kaka bo. Mais Nzambe wa akela likolo na se azoloba na bana Israël babosana te. Mais alors, il faut effacer mémoire à Amalek. Ne l'oublie point. Comment ça n'a pas? Ce qui nous a dit, c'est que corona c'est azoroba. Oh, bah, ça lelo. Bah, on va connaître que les Congolais RDC, bah, bon ça. Congolais de la RDC, ne l'oubliez jamais. Et là, quand bah ennemi bah ça la biso. Il faut jamais oublier ça. Vous gardez en mémoire. Dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 43, le baptême le bien que il bâtit le reste de réchappé d'Amalek. Et il s'établit là jusqu'à ce jour. Oh, bah, qui m'a dit? Dans 1 Samuel 28, verset 18, Saül, Nzambe atini prophète Samuel, yebisa Saül, roi o ba Israël basere kende, allez, détruire bango. Ya kei, ya épargné, abomi bato, abomi banyama mususu ba épargné, banyama épargné pe roi. Verset 18 dit que tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. On a prophète Azoro Banaï, Saül, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Yo kisi Amalek était kanda ya nzambe contre lui. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Puis Samuel dit, dans 1 Samuel 15, verset 32, 1 Samuel 15, 32, puis Samuel dit, amenez-moi Agag. Agag est allé roi Oyo. Tant que Saül a kebitumba, il fallait roi n'a pas koufa, n'a pas tourné surtout dans biloko. Saül a épargné le roi Agag. Abi Samuel le prophète, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Ne baton zamba bi pas effacer bango pour la mabeo basali en Israël. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Et abi c'est un prophète. OK, de pour nagasi, on peut savoir maruba. On peut se maruba nzambe. On peut se maruba nzambe ko. Il disait certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel a tiré en pièces, a pansillé. Parce que à ça, mon collègue bateau va causer tort en Israël. Ligne wana. Nzamba salam pe na Balaam, un autre prophète. Ils allaient dans Nombre chapitre 22. Verset 12. Balaam battant par Israël Zobima. Roi Balak a béni ici prophète. Ayako maudire Bana Israël. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Malédiction est dans la Catalogue Banzambe. Il y a un auteur tout à l'heure. Bato Oyo Biso RDC, Bana RDC to Salisa. Bazwa nyonso pona biso. To pesi bango to la pesi hospitalité. To pesi ma nyonso bazuma kilelo. Bazo sopa makila ban RDC. Ba matabakita. Ba ko futango centuple. Dis-moi du autre, ma belo ya RDC. So ba bazana RDC. Ma belo wana ko sanza bango. Ma belo ya RDC et ko sanza bango. Na Josué 13, verset 22, Babi que parmi ceux qui tuaient les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée dans le devin, donc prophète Balaam, fils de Béor. Moni,
Ye prophète wana au lieu que azana ena bana nzambe. Non. Ye akepa munguna. Bato balingake bana Israël bakufa. Mais tant bana Israël bakufi. Ba côté pardon. Tant ba gagner ba. Ye pe ba exécuter qui est. Et Seigneur na mutuna na kozonga se pona répondre na mutuna mayo maman Gisèle. Oui. Biso et Seigneur topé sa confiance na nzambe akira likolo na sera biloko biso. Topé sa confiance na batote. Topé sa confiance na ba institution, to ba organisation à mokilité. Ba mboka musute ba côté, ba peuple musu ba koya pour libérer biso moko. Na Jérémie chapitre 17 verset 5 il dit que ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Moutouyon ça peut sa confiance dans Moutaza maudit. Zalande na confiance pas en Zambie, bisoba na RDC. Tu peux sa confiance na batouté mais en Zambie wa kila likolo na se. Mais verset 7, il y a Jérémie 17 il dit que béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Oh, il a pris confiance en Zambie, Aza béni. Et tout le monde, dans le moment où les alliés, il y a Elim. Et dans le Bakango, toujours, comme on a mis dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, et tout le monde a vu les gens dans le Makilate, mais dans Elim. Tokutala Makomi. Totala, exemple, le roi Moko, comme on est Josaphat. Maman disait, dans le Banzambe, Balandia Diamanoa, TV. Dans la RDC. Josaphat Azalaka attaqué dans 3 nations différentes. Na kolinga to kena na kati ya Banzambe totala ndakisa to ko se servi nango. Ezali exemple. Na 2 Chroniques avant que totala eloko ya sali. Oui. Donc totala liboso eloko yemoko asala s'organiser avant que la nation na ba attaquer. Toute la préparation à Salaka. 2 Chroniques chapitre 15, tout le verset 7 à 9. Dans la 3e année, na Bokozinaï, il a chargé le chef, comme la banque Zaliwana, qui est côté na ba ville sur ya Juda. Il Josaphat Azaki Mokozi à Juda parce que Israël tangwa et Kabonaki. Après donc d'un côté à nord, d'un côté à sud. Donc Juda na Israël. Donc roi Siko Josaphat, dans la 3e année, il y a règne. Comme roi, dans la 3e année, il y a Tindi Batoba qui est côté de l'Obanza, mais dans la ville sur la Juda. Imaginez-vous, la ville sur la RDC, président Tindi Batoba qui est côté de l'Obanza. Verset 8. A Tindi pe ba Lévi, ezali bato bazali kozali s'occuper de Makamwanzambe, na kata temple. Ba écrit. Ba livre ya Moïse bango bazaki nango atindi bango non seulement bango na ba sacrificateur na ba chef na bango ba kene côté à Banzambe na Juda mobimba. Verset 9 ba teyi le Banzambe na Juda mobimba na bo utiliser kanini livre la loi de l'Éternel. So zoka azoba loi ezali 5 livres ya Moïse: Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, il y a une ville, il y a Juda, il y a Juda. Verset 10. Tant que Judas, Josaphat, dit que la terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume de pays qui environnait Juda. Bon, pour que Juda, Josaphat a tindi. Bato bayeba ke batei lo banzambe partout. Bato bayebi bilaka nzambe. Yango notre baka toujours ba kozi ya mangomba. Bango ne bayebi ndenge nini nzambe asala po abimisa bana Israël na boumbu. Exode beaucoup exode mo beso bayango. Bango ne ba kote ya peuple elongi basa selon le banzambe. Po nzambe a apporté délivrance. Yango na lo baka national toujours que peuple congolais a gangi na note mo ko ganga. D'une manière authentique. Verset 12, il y a 2 Chroniques 15. Je vais m'attaquer à un niveau très élevé. Mais Azaki na bato baye, oya tindi. Ati na ba ville na ye. Babi
Dans verset 14, et voici leur dénombrement. Donc, Azaki n'a pas vaillant bateau. Parce qu'il a bâti en Juda des châteaux et des villes pour servir des magasins. Alors, dans la ville, dans les pariers, batanga patianda, donc 2 Chroniques 15, verset 10 à 17, beaucoup tanga. Josaphat a déployé ma force naïe. Ma vaillants hommes, oh, prêt à défendre Mboka. Ati bango partout pour être défendre. Total à bango. Binomo so kepe botangi bokomona total à ba troupe oh bazaki déployé dans la ville. Total ezaki 1 360 000 hommes, ba vaillants hommes oh bazaki prêt à bitumba. Nombre 1 360 000. Lelo biso lelo avec la technologie bitumba. Bon, tout ça, tout le monde nombre d'années kuna nombre wana. Mais tu besoin d'un équipement sophistiqué, beaucoup réduit nombre de bateaux physiques. Mais à cette époque-là, 1 360 000. Na chapsikoyo, tout le monde préparation. A tindi Josaphat a tindi bateau, baki na ba province surtout ba ville surtout à Juda, bati ali banzambe, simanango, et là on est na sali, a tie ba troupe na ba ville surtout pour bakengerango. Alors, toke siko na 2 Chroniques chapitre 20 total et là on est Josaphat a kosala tango ba nation misato ba yoka po ba attaquer. Verset 1 il y a 2 Chroniques chapitre 20. Après ça ba bana ya Moab, bana ya Ammon, na ba ya Maonite, ba zo tambola contre Josaphat pour être ba bundisai. Donc 3 nations ba yoka po ba bundisa Josaphat. En verset mi ami balé ba informer Josaphat. Tant ba ebisi que 3 nations ba zoya asalini. Ba ebisi que une multitude nombreuse s'avance contre toi. Va expliquer. Tant que vous allez informer, et là, on est à Sali. Verset 3. Josaphat a disposé Keronaïe par Lukanzambe Mokiri. A publié Jeune Najida Mobimba. Donc, a organisé prière intensive. C'est le roi qui fait ça. Au moment où on a déployé ma troupe dans la province. 1 360 000 personnes, des vaillants hommes. Mais tant que 3 nations pour attaquer, il y a une solution physique. Josaphat démarche une solution spirituelle à s'appuyer dans Nzambe. Babi a publié Jeune à Juda Mobimba. Verset 4. Juda Basangani, on a invoqué Nzambe. Au moins, pour Maman Gisèle Zayo Zanga, oui. TV, à travers le Banaï. Parce que Nzambe a l'esprit. Mais il a révélé sa parole, qui est sa volonté. À travers sa parole. Verset 5. Josaphat a été dans l'assemblée à Juda, devant bateau. Les bossons Nzambe pour exprimer la situation et pas Nzambe. Donc, besoin de Josaphat des alignés. Tout comme on a tout à l'heure, besoin de Josaphat, Azoluka Nzambe, aligné, Nzambe a la mine pour naï. Au moment où les gens sont habitués à Balandia Diamano TV, que Yambo Sambela, il faut y avoir des alliés disponibles. Ce qu'on est bien que disponible, on croit pas aux gens. Et là, que j'ai disponible, j'ai le banzam, mais totalement besoin de Josaphat et Zalakini. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 6 à 7. Il y a l'obin Nzambe, éternel Dieu de nos pères. Yo Zalinzambe kuna olikolo. Et ils ont deux autres dominés par le royaume sur tout, ma nation sur tout. Et Bokasi, na ngouyanyoso. Et c'est nous qu'on et puis motomo ta ko résister yo. Et à qui nul ne peut résister. Josaphat a sambe a kepa Nzambe mokeli. A bondeli. A yebisi Nzambe eloko na kosala. À remettre en cause était Bokasi Nzambe. Mais verset 7 le Bible. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait?
a rappelé Nzambe. Et là, quand Nzambe sali, papa sa bango mabili wana. Donc, autant au verset 10, il y a 2 Chroniques, chapitre 20, verset 10. Alors, maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seir. Yes, ko yaza spécifique, azo bisa Nzambe mokeli, banani, o baza banguna baye, o baye po ba détruire. Lelo to ebi ba ba détruire biso. Bato banso bazo ya ko wana so diza ba uti na communauté ya, c'est bazo ba force, ba yete po ba sunga biso. Ba yene po ba sali sa bato baza na bon ba allié. Donc bana ya donc le roi Josaphat a exposé le problème et pas Nzambe. Bisopé, Nemo to sala. Tu peux attaquer bato te bato va attaquer biso. Verset 11. Ba zolo banzambe que bato bazo récompenser biso na héritage yo au pesi biso. Yo pesi biso metala bazo ngba botre biso. Mais biso Nzambe na pesi biso mabele pe RDC, yon de commencement de combat. Yo kumaka mukane pa Nzambe te ko bota na RDC. Mais Nzambe alingi so za la kuna. Donc Mabelon a pesi yo. A pesi mon individuité. A pesi biso. Ils pas na RDC. Donc verset 12 de l'Obini. Verset 12 de l'Obini. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Josaphat dans un Nzambe salani. Que Nzambe a exercé ba jugement na likolo ya banguna wana bazokota bazamisaka. Prière na biso et pas Nzambe mokripe yango wana. Ba bon so bazoya wana. O bazoya. Soko ba ye. Pona ke biso to la libérer à solo. Vrai Nzambe dans na bango. Soki bazoya de pote ba ko jambo kana biso ba asali sa ba ennemi na biso de biso. Nzambe à solo. O azamwinda. A exercer ba jugement na likolo na bango. Josaphat dans le but, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Ndenge mo na biso. Et ba multinational, ba payer belé na mokili ba sangani. Ba zo utiliser ba mbwana ba ba zanzinga na biso. Ba zali belé. Biso peut prier ndenge moko. Et nous ne savons quoi que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ndenge moko. Tout qui ba zana arabe ba bunda. Montra asa musala mais biso population. Mission na biso epanani et pas mokili ya likolo na so apese biso mabele. Mais tant on y a assemblé les résultats ils ont appelé. Résultat, il y a prié à roi Josaphat. Et ça dans verset 22. 2 Chroniques chapitre 20 verset 22. Tango, il dit au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. 2 nations babundani entre bango o moko bomi nation mususu o gagné quoi était et détruit bango moko ba se détruit entre bango biso peto ngine waso ba bazoya pona biso vrenza mbaza na bango so qui peut bazoya ke po ba aider ba paya ba ennemi na biso ba dominer biso. Vrenza ne pas confondre bango moko ba se détruire entre bango ndenge ba se salamia. Nzamba tiens le poto ça toi apprendre. Alors message que ça fort et pas dans RDC que boy s'inquiétez ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Tout le monde a besoin à roi Josaphat. Il y a Nzamba exercer jugement de quoi 3 nations et que Nzambe a vengé a bunda pour là-bas Nzambe salaki yango besoin à RDC peneng moko to lingi que Nzambe a exercé jugement de quoi ba ennemi na biso ba leke belé a exercé jugement na e liko na bango pe a venger sans innocent à peuple congolais parce que sans innocent ils ont sopan wana ils besoin parce que et là ko nyonso to ko senga na Nzambe mokili selon l'ilobalaye ya zoyo kabiso. Alors et comment déjà le Nzambe Josaphat a senga yango penzamba yoki le est déjà disponible biso peut pas na RDC to peut croire que Nzambe a exercé ba jugement de quoi ba ennemi na biso maman Gisèle bana ya balande damana TV bazali ebele muso aza voisin ko ebiete mais ce qui Nzambe te faire intervenir ya ebi ba ennemi sika bazali akokuta bango sika azali ako venger biso. Alors pe
à venger 100 innocents, il y a peuple congolais. Soit qui peuple, n'importe quelle nation, en dit que vraiment il y a rien sur lui, peuple et comme peuple moko, nation moko puissant ou nation puissante et peuple puissant. Et au moni, et là on a vu ça pendant ce qui ça, maman Gisèle, na ligne na rappelé à Balandia Diamano TV, puis à Bana RDC, passage moi dans Exode 14, Exode 14. Awa, Nzambe atini Moïse a délivré Bana Israël babimi. Ba commis devant Maï, mer rouge. Panique. Pharaon kuna vu armée naé na bacha bazoya. Bana Israël ba moni armée égyptienne zoya. Panique zu bango, ba gang. Tout tango. Et là message n'a pas Bana RDC yangwan. Balanja Diamano TV pe Bana RDC. Bon garder passage. Pharaon approché. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Parce que les gens ne gagné pas en Zambie. Luka qui était intervention par Pharaon, tu n'es pas mon souci. Non. Ne gagné pas en Zambie. Verset 11. Balobina Moïse. Est-ce que l'élite est en Égypte était? Sans que eux aient besoin, comme besoin dans le désert. Hein? Et puis, tu nous as fait sortir dans l'Égypte pour la ligne. Et ça, tu nous as fait sortir. Nous te disons, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Nous avons mis bango, mais nous avons mis kata boum, kata passi. Ba Congolais bi musu bazane ngwana. Ba lingi ba koza biso na ba paya. Na ba basusi. Verset 13. Moïse a dit à peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Message de la bise pe ngwana na RDC. Bo banga lo mo ote. Bo mission za pa nzambe mokeli. Pe bo za ba action moto na moto sikazali, ba action eyenge benali o banzambi. Mabere wa nzamba pesibino. Et dans verset 30, le Banzambe le Bénini, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Nzambe a délivré Bana Israël. À ça, on parle Bana Israël, à cause ça, on peut l'élo. Malgré, selon les 500 au bateau mona, Nzambe a changé. Ce qui bisoto, Sali, Bamibe Kona Nenga Sengi, Yepa Kozalawana, pas Bunda Ponabiso, peut pas délivrer Biso. Malabe pas maman Gisèle. Merci, Major Tolandi Penza Nabouke Bignon, surtout pour na biso à Congolais, toujours l'ingato comprendre. Tant que Major Azope Sabiso, Azo expliqué Biso Bana Israël, les apôtres na peuple congolais, aïe Bapé Sikana Yango Touza Kozwa. L'exemple pas y a Bana Israël, pour tout comprendre Biso à Congolais, ni peuple congolais, c'est tout ça la action. Toko tourne la question bandeko toko za question andeko toko banda na question ya Railis atuna ki motuna na ye depuis alobi boye. Est-ce que question motuna na ye yango na lobi est-ce que eza lisumu soki to bandi ko boma banguna na biso motuna liboso yango. Bon, motuna kitoko penza. Na sera déjà moi selon l'ilobali nzambi. C'est un exemple. Jésus-Christ a dit que apôtre naé, mais apôtre Pierre, qui épée, a kati lito ya sacrificateur, mon sacrificateur, a kati lito. Comment l'épée dans la Bible? Nani Marcus. Mon paya, oya zumunduki. Mais tout le monde a un petit exemple tout à l'heure, écoute, il y a Malek. Amalek, aïe, banez bazo bima, baye ko attaquer bon par derrière. Nzambe mokira lobini. Atindi bana Israël que il faut pas effacer bango. Ko effacer bango, baye baza sur la mokilité no batemoni. Batika bango vivre.
illustration munene na pesaka toujours ezali soki nyoka ye ekoti na ndako na yo mais ndeko na ngai la question eza kitoko yo oza na liboto na kati ya ndako nyoka ekoti mais soki otiki nyoka oswa bana ekoswa meme yo ekopare yo te RDC tozali na bana mboka yo ozwi munduki te oke na Uganda to na Burundi to na Congo Brazzaville na Rwanda okende koatake mais bapays voisin wana bazwi minduki epa na bango to basombi bakoti na mboka na RDC ke yo babali koboma yo na mboka même ONU aza autoriser ko permettre chaque peuple autodétermination, il faut autodéfense, il faut se défendre. Mais on a basé sur la parole de Dieu. Na pesa pe bino exemple. Bana Israël va vaincre 30 au-delà de trentaine de royaumes pour récupérer ma belle bango ils ont occupé illégalement. Na ba état païen. Pour gagner le royaume, il faut ça. Il faut pas kufa. Mabende yo tikimboka na yo zumunduki ozo ke no koti oke na Congo Brazzaville oke na Uganda oke na luka makambo no bango bazui manduki bakoti na RDC na mboka na yo soit babima bakende soit batikali wana isa common sense donc sur le bon sens pardon. Voilà, tozwi question ya ndeko mususu question na epeza kitoko alobi boye. Bonjour mon major. Le peuple congolais est déjà prêt. Mais qui est notre Moïse ou David? Wana ndeko Raymond Muzatuni yango. Malobe pa ya major. Ndeko nanga eza question eza bien, eza kitoko. Omoni ngana yo toyebi na hotel na za prêt pour soto enga bene na liloba nzambi. Bana Israël bazaki prêt. Omoni Moïse tamazaki na 40 ans. Jeune. Azalaki prépare à délivrer bana Israël. Tango abomaki égyptien wana. Azalaki un général hein, dans l'armée. Moïse a été entraîné, a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Aye baki makamebele. Mais azalaki prêt à délivrer bana Israël. Ya kansa que na abomaki égyptien, bana Israël va comprendre que nzamba zo délivrer bana na konaye. Oh, jour suivant, yo, na tu mon conseil de konabiso. Moi c'est mon éducation, moi Akimi, akela mandia. 40 ans après. Mais Nzambe nda yeba ki parce que ça tali bien, autant li le banzam na Exode chapitre 2 p 3. Le banzam le que bana Israël ba gangi et pas Nzambi. Yango na yebisa kabino toujours balande diamano à TV bana RDC ko ganga eza ko sambela, crier. Mokolo bana RDC bako bonde la nzambe ya solo pe na ndenge ya solo que na solo ba mutu na mutu na motema na ye individuellement mutu avani na ndako ne congolais ya bike nzambe bitumbo to zala ngawa basali complot contre biso batongo ba l'équipe biso na makasi na lingi ke yo nzambe o diriger ngai o diriger mboka na ngai ba congolais partout à travers le monde esika bazali. Tango ba moto na moto azui décision wana na vie privée entre ye na nzambe. Nzambe mokeli ayebi makamazolo kana mokili na ba seconde ayebi nombre ba bobota dans une minute dans une seconde na kobo na bango o ayebi nombre suki yoza na mituna biso moto yebite. C'est Dieu là le créateur. Tango to ndima ke ya réussir biso mboka na biso ye akopona siko bato ya yebi bango ayebi David ango na biso Moïse ango na biso Josaphat na biso akopona bango na domaine nyonso akopona bango asa prépare déjà bango chaque génération à chaque étape de vie Nzambe le vrai Dieu a toujours prêt ataka bana na tango de situation au Congo ba congolais ba américain bazo bani ba français bazo bani songo pas ça ko président oh mboka ko changer tel bazo ignorer vrai Dieu quoi dans la solution qui toko ya durable tozonge panayi yenda ayebi Moïse nabiso Joseph nabiso ayebi David nabiso ye tango bana RDC bako ganga d'une manière authentique bako prier d'une manière authentique bako ne pas le vrai Dieu ndekonanga tuni mutuna
et cause de la automatique. Le vrai Dieu n'est pas jamais en retard. Ba cause de la wana. Peut-être bakoya okubunga ngote okubunga te. Et cause de la polérie. Malheureusement pas na maman Gisèle. Merci na yo Major Banda peuple congolais ayoki message pour na mokona lelo tango za ko ba mso makambo etali mboka. Yango to koyebisa yo na ba congolais balandi yo na poko na lelo parce que mituna so ko zote bande ko mususu Major yo moko tanga na suka na sima ya émission soko tali na ba commentaire au mona ba question musu esengi otanga ngo na libanda ya émission. Merci pona yo pona lelo pona ba congolais o bazolanda yo toza na pasi komona ndenge nini mboka ekomi mena nyonso yo ebisi bango lelo po batika nango bakotika na nini tango balandi biso na bokebi nyonso malobe paina. Merci maman Gisèle avant de répondre à mon moyo nazo sengo permission pour être prochainement hein, dimanche prochain au tia question on a kati nazana na lingi na partager na balandi ya Jamano TV bana RDC ba droit na bango esengi droit ya mbotama na bango en tant que bana nzambe ba bazora nanga sikoyo ba kotuna na ba dirigeant na bango dans l'église et pourquoi na zoro bango parce que nzambe ya se alingi te ke bana ya nzambe ba droit wana soki bana nzambe bayebi ba droit na bango bakolinga ba utiliser yango contre lui. Alors il fait tout pour les empêcher de les connaître. Donc nzambe c'est Satan. Tango bien nzambe c'est Satan ndia nzambe c'est. Nzambe asende azo empêcher oui Satan. Azo empêcher bana ya vrai Dieu bayebi ba droit na bango en tant que bana nzambe. Ba droit ngo ezali nzambe tena yoba. Mais oko tuna ba croyants ebele ba millions bayebi te ba droit na bango en tant que bana nzambe. Bon, balandi ya Jamano TV, bazola na ngai bana RDC. Bako tuna déjà bato bazoka ba na ba église, bato na bango bi pasteur, te songo pakala. Est-ce que ko yebisa nga droit na ngai en tant que mwana ya Nzambe? Parce que un héritier, il y a un roi. Ah, il y a bien héritage papa na ye. Mais les droits de filiation, il y a une permission parce que bien bato tuna mitona na tengo permettre ngai dimanche prochain. Bien sûr. Autant on parler ma question pour partager na bana au balandi Jamano TV. Avec plaisir mon Major. OK. Para ko qui ça eloko na kundula pona Major zela muke mutuna moko yembango en tout cas ndeko. Abi est-ce que tous les pouvoirs viennent de Dieu? Il y a Félix pe wuti pa ya Nzambe. Question qui toque au penza. Moni bato bazota la cas présent. Je crois question wana bato me la allusion ya ba autorité on za bazo banal book ya Romains chapitre 13. Ce qui botanya ngo malamu ezali autorité eza na kati ya église, pas en dehors de l'église. Non. Banda Genèse tilelo. Vrenzambe wakila likona si azali aza uchapi bana bazo bazaba konzi. Nzambe ya se zaburu azape na bana naye acha mo pena bokonzi bazali mais ndenge lino koyeba ko oyo bokonzi uti pa vrai nzambe oyo kote oyo uti pa faux nzambe oyo tala siko ba action na bango nzambe ya solo azamwinda lumière nzambe ya faux aza ténèbres nyonso ça lokuta les peurs du mensonge so komoni moto vina ezaka lokuta tata nena so mele moto alingi koloba vérité alingi makoto eza clair eli mpe tata na ye donc eza te bokonzi eza na mokilo eza na domaine nyonso de la vie ndeko atuni motuna soki olingi ozwa succès soit okosala yango na nzambe oyo ya solo soit avec nzambe oyo ya faux position intermédiaire eza te soit avec le vrai Dieu ou bien avec le faux Dieu yango wana. Bon, je crois que ça a tout à Félix, c'est ça? Oui, bon, je pense. Oui, à tout niveau, oui, yango. Question est yango wana. Est-ce que tout pouvoir vient de Dieu? Il y a Félix, mais vous n'êtes pas Nzambe, il y a Félix, à tout niveau, Félix. Non, moni, na Deutéronome,
dans Deutéronome chapitre 17. Dans Deutéronome chapitre 17, tant que Israël va s'engager que batia homme physique dans la loi, Nzambe a qui processus, ba recommandation pour la loi physique wana elo na ça. Na moko ya responsabilité à roi. Oui. Oyo bokonze ute pa Nzambe. Soko moni moto azotia intérêt à peuple au-dessus ya ba intérêt na ye. Nazo ba moko ya ba condition wana. C'est moto wana auti bokonze ute pa Nzambe ya solo. Donc tant que zo intérêt ya peuple la bato basus a tient au-dessus de l'intérêt naïf. Mais à Félix, ce n'est pas le cas. C'est juste l'opposé. Donc, troisième réponse. On peut confirmer Yangote. Merci. Tiki ya ba Congolais na poko na lilo o balandi biso ba continuer kolanda yo kando lo bana bango tango nyonso tu balanda yo wapi bazo yo kayo. Bon, na ko conclure le message na nga eza beaucoup plus lié na photo la Kisaki. Oui. Les lois bana RDC ba ebi polele que mon Félix azali na ba ennemi na biso. Ako wanga na insulté parce que photo ezo la kisa bazo la kisa biso que bango bazo konza kakaye bazo konza RDC. Alors message à peuple congolais na et pas peuple congolais que bazila li esungi pas ya motute et pas ba buro na biso te et pas ya ba ennemi na biso te to kende na biso et pas ya Nzambe mokeli. Tout compter sur lui, sur Bissomoko, tout ça, action, selon le Banzambe, Bilaka est allé dans la Bible concernant délivrance, Bana Israël par Dieu, tout utiliser en pour intérêt en beau cannabis. Dans Lorenzo, na Kenya, Tawana Tongu, Lorenzo déjà yaki, mais au Azo Yawana do Barossa et Loromote. 900 soldats, Kenya, on a Yawana et Loromote. Donc, Bisso. Bon, moi, maman Gisèle, ça vous c'est Kabiso, hein? Ah. Mokonzi a ONU, secrétaire général ONU, a lobby que M23, Rwanda wana, armée rwandaise, bazana ba équipement koleka biso, koleka bango. Mais Nations Unies, ils ont réuni mokili ebele, ba nation ebele. Oui, oui. Moi, mes messages indirects, ngai pona ngai, ya lobby vérité, pona ni. Ya zoé bisa biso indirectement que M23 bozo moni wana. Et ça, là, Rwanda, il est mon côté. Et ça, bateau, baso, baso, piller Congo. Bangonde, baso, pèse le sunga. Alors, comment yo, bino, Congo, beaucoup les cas, biso, baso, tout. C'est ça, le bien, d'une manière indirecte. C'est comme ça, il faut comprendre le message à Motoana. Que Bangon, se tout, wana, bazas, bayokari. Donc, M23, ils ont représenté Bango. Voilà. Voilà, ben, pas le moment, je disais. Merci na yo dongo isi bakongo balanda wapi pona na PPVN PPVN puissance pour la vie de notre nation kuna na tia ba matea mingi na lingala na oya français qui dit la parole de Dieu qui dit la parole de Dieu so ba ke kuna matea za kuna na français donc ba ki ne ba s'abonner gratuitement bon à chaque fois que na tia enseignement kuna ba ko profiter na bakende ko s'abonner bo s'abonner balanda Diama Noir TV po bolandaka major penza na mulai nyonso tout parce que awa tozaka mingi na mwangonga kuna bokozo yango ebele na moni bandeko bakumisi balobi bravo mo major nganda babisu balobi belle émission merci na bino peuple congolais obozaki na biso elongo ebandeli kino na suka ya émission po na lelo vraiment totikali nango tozwi mingi lelo merci na yo et puis merci na bakongolais nyonso obozaka branché na Diama Noir TV tokutana na bino na mbala ya sima à très bientôt bye bye bye. Abonnez-vous sur Diama Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diama Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diama Noir TV, c'est votre chaîne.